Bandeko bana banzambe boboto tukomi na tango ya matangi. Bandeko olitangili Santu Polo akoyebisa biso te asili kosala mosala moye batindaki ye pe azali kozila liputa mokonzi ya kofuta ye. Mokanda mwa mibale mwa Santu Polo ona Timoteo weteni amine molongo mwa motoba kino molongo mwa mwambe. Ndeko ngai nakomi lokola masanga masopani olibonza. Tango ya kokende komi po ya ngai. Nabundi etumba malamu nasukisi mosala batindaki ngai nabebisi boyambi te. Sikawa na kosila ekoti ya lokumu ya molongi mokonzi Kristo abongiseli ngai. Akopesa ngai yango mokolo akoya. Akopesa bobele ngai te kasi bayebanso bakozila boye ibwaye na bolingo. Bandeko liloba lya Nzambe wana.
Antene ya motoba bato banso tata apesi ngai bakoya epai ya ngai soko baye epai ya ngai na kobwaka bango kolibanda te zambi na uyo likolo mpo ya kosala lokola ngai nalingi te kasi mbele lokola tata wa ngai alingi tata alingi boye na bato banso ye apesi ngai nabungisa moto moko te kasi nasekisa bango mokolo mosuka tata alingi te bayeba so bamoni mwana mpe bayambi ye loba na nzambe ntina yango wana bolingi na tata ntango atindi mwana na ye kobikisa biso ezali polele abungisa moto moko te yango nde toyei kobondela na misa mayema santu mpo te mokonzi oyo abengi mwana na ye Lambert Ngonde ayamba ye mpe kuna engebene na mokano na ye ya bolingi biso bato mozali te moko na biso abungama te libota na nzambe boboto boboto bongo yezu abakisi likambo na mibale na motuya alobi tata wa ye alingi boye bayebanso ye tata apesi na maboko na yezu baso bazwa mokonzi ya kosekisa ndeko wa biso na mpe biso moko lokola tobongola miso epai ya ye tobondela ye nzambe andima losambo la biso bana baye tosangani awa pe apesa moninga wa biso grâce ya bomoi balobiko bandeko tosanga mbelanga nabika tata Yeah.
Abel a sali pour foi. Et quand ici haine entre Abel et Caïn. Parce que moto ya zande kolanga, mais a commis la intention mabe liboso ya ndeko na ye. Tant ndeko na kufi, Nzambe aye liboso Caïn. Nzambe ebisi abi Caïn, le sang de ton frère. Qu'as-tu fait? Tali. Sans avoir pensé que Abel avait décollé, sans avoir pensé que Abel avait remarqué l'ailleurs et abomi Abel. Qu'as-tu fait? Tu n'as pas décollé, qu'as-tu fait? Amen. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est que la moto la tongo. Qu'as-tu fait? La papa la tongo. Qu'as-tu fait? On dit comment tu marches. Là où tu es, on dit non tangolaka. Mais la Bible me demande ceci. Qu'as-tu fait? Il y a des jeunes aujourd'hui qui se voient que normalement là, ça les a normal, on ça les a bien. Et laisse-moi te dire qu'il y a un jour, le Seigneur va te demander qu'as-tu fait? Laisse-moi te dire qu'après la mort, il y aura une... Il y a des gens qui vont se respecter. Il y a des gens qui personne ne va être. Il y a des gens qui vont se respecter ma famille. Là, ça, on a dit, là, ça va personne là, là, ça va poste là. Mais un jour, l'Éternel, à côté de la biso, on se l'a dit, il y a un moukili. Tu as des relations dans WhatsApp. Tu as des relations avec les potes qui. Tokomi na tango ya kotanga biographie ya Papa Lambert. Biographie elingi koloba Papa Lambert ye azalaki nani. Na lobi na français na limoli na lingala eza pebele tango. Qui est Papa Lambert Kinkela? Nani azalaki Papa Lambert Kinkela? Fils de Papa Kinkela Banzadio et de Maman Zimene Nkebolo, tous décédés. Moi, na Papa Kinkela Banzadio, na Maman Zimene Nkebolo, bangomba mibale bakene ko pema. Papa Lambert abotami na Lambaz, na Congo central, le 14 mars 1939. Soki totali des comptes, ya âge afani na mokiliation yo, azongisi pema na ye na 79 ans. Fils est né dans une famille de 10 enfants, dont 7 garçons et 3 filles. 6 sont morts et 4 en vie. Il est de la province du Congo central. Mwana ya yambo na libota ya bana zomi. Sambo ya mibali misato ya basi. Motoba bakene na bopemi, mine baza na bomoi. Azalaki moto ya province ya Congo central. Marié à maman Nielo Louise, père de 12 enfants, 8 garçons et 4 filles. 2 sont morts et 10 en vie avec plusieurs petits-fils. Abalanaki na maman Louise Nielo. Azalaki papa ya bana zomi na mibale. Bana Mwambe, non, mibali Mwambe je disais, na basimine. Mibale bakufa, zomi baza bomoi, na ebele ya bakoko. De son vivant, il avait un sens de l'amour du prochain très élevé. Na bomoinaye, azalaki na bolingo, na baebanso balaki penaye. Homme de rigueur, mais très proche de la famille. Azalaki moto oyo alingaki rigueur siki totoki tokobena alingala lokola moto alingaki droiture toloba. La rigueur c'est peu difficile pour le baron, mais azalaki pena libota na ye. Très souriant, patient et sympathisant. Azalaki ta ono de koseka, azalaki moto, azalaki na ko linga kotala na tango ebele, et puis alingaki bato nyonso. Papa Lambert a fait ses études primaires et secondaires à l'Athénée de Ngiringiri. Papa Lambert atangaki
na kelasi na ye bandeli mpe na secondaire na Athénée de Nguiringue, na commune de Nguiringue bien sûr. Et il a fait aussi la formation en sténographie. Ayekolaki mpe makambo ya kobeta masini. Il avait fait aussi la formation des droits de l'homme. Ayekolaki lisusu makambo etali droit ya mokili, ndenge moto akoki kofana na mokili. Il a travaillé dans beaucoup de sociétés de l'aviation étrangère et nationale. Asalaki na ba compagnie Nzike oyo etali makambo ya mpepo oyo ya bapaya pe ya biso awa na Congo. Croyant catholique, il fit le secrétaire de frères jésuites. Azalaki mondimi ya catholique pe azalaki secrétaire ya ba frères jésuites. Mardi le 16/10/2018, la nouvelle tomba comme un coup de foudre et Papa la mère Kinkela est décédé suite à une longue maladie. Mardi le 16 octobre 2018, Sango et Koyaki Lokola Kake que Papa la mère Ngone Kinkela azalaki sur na biso te après que maladie ya molai etungisaki ye mingi. Adieu cher Papa Kinkela Ngonde, nous ne t'oublierons jamais, que ton âme repose en paix et la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Ta mémoire reste incarnée dans nos cœurs. Kende malamu Papa Kinkela Ngonde, okobosa na yo mokolo moko te. Tika ete molimo na yo epema na kimia, eke mabele ya bakoko na biso ezala na yo sembo. Mémoire na yo soki toki koloba ekotikala na mikolo na biso na matema na biso ntango nyonso. Adieu Papa Kinkela. Merci. Merci beaucoup. On applaudit pour la tobeti maboko pour la biographie. Oyo papa na biso Josar asili ko tangela biso. Sikoyo na lingi na senga na bandeko oyo nyonso bakoti ko pesa témoignage par rapport ya ndenge papa azaki kobika. Bandeko côté ya famille to sengi na mutu moko to mibale soit ndeko na papa moko pe mwana moko soki ozala makasi ya koloba. Pe to sengi na ba ami et connaissance oyo ba yebana ki na yepenza malamu to ba ninga na yepenza ba bandaki na ye. Soki moko na bango azali akokende na mesa wana apesa pe kombo. Pe na bandeko oyo nyonso bafandi na ye pene ya quartier to na ndako esika afandaki soki eza na moto moko pe lisusu akoki koloba na ntina ya kobika ya papa oyo. Olamu ya monaki epai na ye okoki kokende na mesa wana opesa bakombo. Olamu na ye elanda yetele makota na muloko. Merci. Bien, merci. Nous invitons Maman Valentine pour le témoignage famille.
côté à bandeko ya quartier pe na baninga oyo bafandaki na ye. Témoignage ya papa Lambert maman Valentine Sikazali de faire na yo to paquet na ya ji lika na mesa wana opesa ko parce que 12 heures awa tozo kosala lever du corps pour na cimetière ya nécropole totike sika na témoignage moto akopesa témoignage de Sikazali ya akopesa kombo sika oyo. Alléluia. Voilà akopesa témoignage pour la grand frère na ngai azalaki social azalaki rassembleur azalaki moto azalaki koboya moto ata mokolo moko te na kati ya ndako na ye. Biso nyonso oyo toza batoto bazalaki kowuta na matali na intérieur ezala outi na mboka ezala outi na matali ezala outi wapi soki okomi awa na njili na akuta yango nde ezalaki aéroport na biso même si okokende place mosusu okobandele pa la mer ntango obandele pa la mer okolia okomela okosepela on dirait oza na kati ya ndako na yo métier devant ton grand frère donc yaya na biso tozolela ye na kati na mawa nyonso parce que ata mwana oyo abotamaki lobi ayebi kombo ya la mer aza na kati na kolela aza na kati na mawa aza na kati na pasi mpona kotala tata oyo abengamaki na kati na social na libota na ye mpe tobengaki ye rassembleur atako mabe ezalaka me ya na biso ayebaki na kobomba mabe na kati na motema na ye te soki oza mutu mabe otenyo oza mabe ya na biso akolobela oyo yango ouvertement ye azalaki mokongo te me ye azalaki mongala yango wana tozolela ye na mawa nyonso tika ete molimo na ye eyebana kopema na kimia papa la mère nous ne t'oublierons à jamais. Merci. Oui, merci beaucoup maman Valentine. Tosenyi na ndeko moko côté ya quartier Sikazali oza na témoignage kopesa mpona papa na biso. Tant tobengi yo oleki s'incliner au déposer gerbe de fleurs na yo et au tourner cercueil aux ongi moment ya kosala recueillement et kozala na suka. Je pense que c'est ça mpona kowelela bambouteillage na biso tozokende musika ti na cimetière ya nécropole paroisse Sainte Famille babongama mpona koya kodéposer gerbe de fleurs na bango na nsima ya CVB mpe tolanda ndenge ordre kosalama na suka ya makambo nyonso bana nde bakosukisa bakorendre hommage ya suka na papa donc yango wana paroisse Sainte Famille nde bazobanda liboso bokoki kotelema deja liboso awa na gerbe de fleurs. Là c'est l'église catholique de paroisse Sainte Famille CVB. Ok mama tala batu baba ok mama wana paroisse sera déjà paroisse tous les habitants de l'avenue Akuta bokipe kopusana bafandi ya balabala Akuta ba onyo so bafandi na l'avenue Akuta ba baza ndi ko so fongola nzela pe mabala ni toko tele so ine na lingi mo wei muta di boso tara baza ndi ko so fongola nzela muta di boso neya tara bangwana bazo ya mama kole ka kanti nyange tara bangwana nazo tara papa mbala suga mama fongola babo na kanti ne tadi boso so ni baba ngela kole ka kanti ne wala de baba mwana okay papa tara bazo kodengisa ya suga wala pedele boye ba yete famille ka songa pardon bino boza ba Nigeria na boy bo changa na maka famille ka songa tango boza ko sana mbongo te bima na mbongo papa kuvi azalaki malamu famille ka songa to bongo so boza na mbongo te famille ka songa ko ka kansini wala de famille ka songa bangana zamba ko bala ko pambo na bino ko tiki banda ko na bino famille ka songa wana famille ka songa
Malela famille Malela babonga mambala moko pe baleka sima famille Malela ba locataire ya papa Ngonde babongama famille Malela bobongama pona koleka liboso mbala moko famille Malela to sala monongo moko ala zala ko bien samu te ko sala ali boso na chauffeur transport ya li boso na zero na retour famille Malela ok mama ya misha dunne mama Valentine wa kungo twanila kwa bwanangu keke mama ngati te toka mama ngati te jadi bato bana situ yungane mama nalo zero na retour bale roda baba ngone teyokana wale le kantini wana balele le garantie sini bana bango azako ni la nini bape kisaye aboyi koka na mababa bamba sege dia balokate mangona na sima sobe na mbongo kecha mwana na kantini sala balokate tala balokate sima balokate famille maluma babonga mabala moko famille maluma babonga mama atambe famille maluma tozongisima famille maluma tozongisima tala famille maluma tala mama ayaya cha bon la famille maluma mete le sugar ok mete merci maman. Présent Montana. Famille connaissance. Aïe là. Famille connaissance. Pose à la boulot. Famille connaissance. S'il vous plaît, côté les mamans. Tambela pour la famille Ol. Nana ko clôturer prière. Totomboli maboko likolo, yo toza na fulo zali bondimi. Na lingi tombola maboko sambela pona bango. A part soza ndoki, yo kisano maboko ko sambela te pona ebite ba munini wolo. Mais soza na yo mutu bien, yo ko tombola maboko to sambela lipamboli eza la muta famille ngambo na ngambo lobamba kamalamu pona mama pe pona bana batikala na kimia totomboli maboko to sambela pona bango. Oh Seigneur, merci. Bible lobby, na likolo, na mabele pe na se na mabele, mutu mususu azalite. Kombo mususu pe azalite bobele kombo na yo. Kolo Yesu, na ngonga oyo biso basali na yo to tomboli maboko likolo. Bona ko recommander famille oyo ya Papa Lambert. Yonde muto sokola ka koleka. Tolingi yo simba mama oyo. Tolingi yo simba bana na ye. Kambu mabeto na kambu malamu. Nanzela na esengo tona mawa. Nanzela maloba. Nkolo na ngai. Po batungisa mama oyo. Po batungisa bana na ye. Po batungisa biloko na ye. Tokangi yango. Na komba. Oba zana kati. Iya mabota na bango. Na kata bakuti. Oyo nyose ko salama. Nkolo. Eza la konto.
nyonso bayebi yo na ba o nyonso balingaka yo na kati na famille wana bolamu na nzambe boboto na nzambe kimia na nzambe sécurité na nzambe etambola likolo na bino milimo na kufa na nsima na liwa oyo ekangama afuti biso na oyo alongola kati na biso tika nzela na biso eza na maboko na yo bato nyonso bakende cimetière te tokokende na kozonga oyo nyonso kosalama na nsima na matango eza na maboko na yo bible elobi oyo okangi moto akoki kofungola te oyo mpo ofungoli moto akoki kokanga te tobondeli bongo na kombo na yesu kristo nde topeteli yesu maboko makasi mama nzambe apangola bino tikana telemisa yo membre mon père famille. Merci. Pour la compétition, il m'a souka. Papa, Tonton Jackie.
par cet extrait du Père André-Marie qui dit « Tu ne nous as pas quittés, mais tu t'en es allé au pays de la vie, là où les fleurs plus jamais ne s'effacent, là où le temps ne sait plus rien de nous. » Fin de citation. Chère famille, chers parents et amis, c'est par cette citation du Père André-Marie, extrait de son poème « Vivre et croire », que nous pouvons aujourd'hui affirmer et accepter que la vie contient la mort et que la mort contient la vie. C'est savoir au plus profond de soi qu'en fait, rien ne meurt jamais. Tel est le cas de Papa Kinkela Ngondé, que nous accompagnons ce jour dans son dernier voyage ici à la nécropole de Kinshasa. Papa Lambert, originaire du territoire de Songololo, secteur de Bagoma. Il a vu le jour le 14 mars 1939. Et voilà qui tire sa révérence le mardi 16 octobre 2018 ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, au terme d'un parcours de vie honorable de 79 ans, en laissant derrière lui veuve, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, tous éplorés et désemparés face à cette disparition, lesquels devront apprendre à surmonter les aléas de la vie sans lui. Chères familles, chers parents et amis, aujourd'hui pour Papa Lambert, le souhait de toute l'équipe de la nécropole est en communion de partage aux côtés de vous tous ici présents, tous en vos grades et qualités, et de lui rendre un vibrant hommage solennel, lui témoigner notre attachement à la mémoire de ses souvenirs et remercier la nature si généreuse pour nous avoir fait croiser son chemin. Bien entendu, face à la mort d'un être cher, il est difficile d'accepter cette réalité de la vie qui sonne. Pour lui, c'est l'heure du départ, et pour les vivants, c'est le vide et la consternation. Papa Lambert s'en va en emportant avec lui ses connaissances et son expertise. Il fut agent de l'État au ministère du Travail avant d'accéder à sa paisible retraite. Nous retiendrons que ce fervent chrétien catholique de la paroisse Sainte-Famille et secrétaire de la CVB, Libo Talissantou, était un homme exceptionnel, rempli de nombreuses qualités humaines. Nous citerons à titre illustratif sa douceur, sa générosité, et j'en passe. Il s'en est allé ce jour dans la félicité éternelle, communément appelée le paradis. Soyez rassurés, chère famille, qu'il repart avec le vent de l'espoir et les sentiments du devoir accompli. Surtout si l'on se remémore une de ses sagesses africaines, à savoir, le nom ne meurt pas avec la personne qui le porte. D'après Malinki du Sénégal. Chère famille, rassurez. Par les affirmations précédentes, vous n'irez plus chercher Papa Lambert qui est à Ngondé, à son domicile conjugal numéro 7. Il est l'avenue à Kouta, quartier Bilombe, dans la commune de Djili. Ni à la sortie du culte dominical à la paroisse Sainte-Famille, dans la commune de Djili, car à cet instant, celui que les proches surnommaient affectueusement Lambio vient de changer d'adresse et des communes. Désormais, il reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Isard, à l'E7, numéro 329 de la rue des Rêves. Quartier Isard, à l'E7, numéro 329 de la rue des Rêves. Pour que sa mémoire vive à jamais, nous vous exhortons à revenir, souvent et chaque fois que vous le pourrez, rendre visite à sa dernière demeure de Papa Lambert, où la mémoire et le respect qui lui sont dus seront à jamais respectés. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa, nous présentons à vous, sa famille ici présente, nos condoléances les plus affligées. J'invite l'honorable Boris à déposer la gerbe de fleurs, sa gerbe de fleurs. Merci, chère famille. Maintenant que la séparation s'impose à notre pouvoir, nous allons à présent prendre congé de Papa Lambert
tout en lui disant à l'unisson au revoir, avec des mots simples et précieux empruntés dans la langue chère à ses ancêtres, celle qui gouverna ses premiers pas et caressa ses rêves d'enfance. Comme on le dit du côté du village, la Mbazi. En Congo, Papa Lambert, Wenda qui emportait. Je vous remercie.
Merci Seigneur. La circonstance Lambert, tu es parti rejoindre tes frères. Je sais que on va se répondre un jour à l'autre. Adieu. Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance est qui lisusu. Mwana musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila, umeya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalité le 24, tout sengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.